Ma meilleure qualité à Mama Sylla Bissalou, c'est quoi? Aujourd'hui, s'il faut cause à la souvenir, il y a Malamu, il y a Bellevue, et pas Mama Top, et cause à l'année. Peut-être à bien par rapport à Combo Léopard. Léopard équipe nationale, c'est Léopard. Léopard na Swahili les Simba. Peut-être y a Zoli on a nani na marque wana. Mais à Rolobakeo ba comédien sur groupe Simba le quoi leader ba on sur baza ba doubler wana ndako. C'est pas hier musala théâtre eka lobby. Et kolobake bato misusu ya ba groupe musu baza ba doubler nde wana ngana boy. Et si quand on a téléméli yango wana yango ngana lobby groupe Simba ezara na chaîne télévision chaîne YouTube nango na moni bisike e patete o etiki sango ke pokuna bazaka juste bango na bango au travail à capé mingi na Mama Bellevue na mona pe ba intervention na yo ebele ya kitoko kuna na ngambu ya Mama Bellevue. Et nous avons aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, il y a deux camps au Ezali, ngambu ya les Abakou na côté mosusu ezali ngambu ya famille Libota. Mama Top azaka na ngambu ni ngaba eloko na eloko na kombo nango bino bo finga ka eloko na kombo voir même muninga akufi bo finga na ebembe. Bon kolanda de fait moi c'est sans souci ndenge alobeti bisolo alobiki ya madonde na ndaki mission na bisa nani ko moi c'est des faits sans souci. ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin. Na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ce prix, on a $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Foufou Yakoliati. Il y a un olo baboué. Benga numéro 1. On paie ça $1, non nenga on paie ça tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, c'est moi votre frère Tadi Ngalapa. Cette émission ça s'appelle le code de bonne conduite. Mesdames et messieurs, vous allez suivre cette émission na ngambu ya Mama ni Mama oyo ezali chaîne ya Mama Nabiso, Mama Top Wato, Mama Zanga Génération, Mama Ban Ebele, Mama oyo katina ye ba option ezebele yango apesa bana ebele lokola ba dada, lokola ba ombala vrai, lokola ba chako, lokola ba Eli, lokola ba koko, lokola ba Theresia, ba Anthony, voilà pourquoi biso to benga ye mama ya ba multitude daza na makambo ebele tout autour na ye émission auto nous comme to pesa bino 4 vérités ya musala ya Mama Top ya lobiete azali na makambo ebele ya koloba par rapport ya onyoso ezo koleka na place publique onyoso ezo koleka na réseaux sociaux ni oyo ekozala épargner na émission oyo ekozala te. On va essayer aussi de parler pour na dossier, vous savez, je ne viendrai jamais ou je ferai jamais cette émission du début jusqu'à la fin. Ça pour autant on a évoqué problème ya oyo etali makambu ya ba doublure, problème ya makambu etali ya ba Mama Nabiso Sylla Bissalou, ba Bellevue, ba Dacosta, makambu ze belé tout autour ya Mama Top lelo to koluka moyen to panza nteke wana ensemble avec vous allez comprendre. Voilà, avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci na réalisateur Nabiso Anthony derrière la caméra. Nazali na frère Nanga Moussaza Awa, frère Nanga Joël. Merci beaucoup pour la réalisation et l'émission. Oh, yo, ma meilleure fan, je vous salue. Le meilleur fan du monde, je vous salue. Je vois Mama Top Watoye Moko, Mama Zanga Génération. Merci beaucoup. Un grand merci à Mama Bijou Ketani, Mopanzi, à Papa Jean-Pascal Leka, Mama Top Yeyo, tu sais, Mama Bijou, Mama Top Yeyo. Nayo kutana naye Mama Nana Takaza, Mama Topela ndenge kato solaki naye na kutani naye. Un grand merci à Mama Zozo, la femme de Papa Mavaka Lanzinga, Mama Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, Mama Yvette Mbangu, Fifi Wechi la star
et pourquoi pas à Ladibo Colombo. Ladibo Colombo, la femme de mon frère. Komisambo Tepa, la marraine, c'est-à-dire la marraine chez l'Anfoulou, qui encoda. Chez l'Anfoulou, qui encoda, c'est-à-dire la marraine Ambote na yo yangwana. Anthony Sotolo balangage moko beaucoup fungula déjà une façon tous déjà maman top topé ça y est maloba. Maman top mbote. Bonjour. Bonne santé. Ça va bien par la grâce de Dieu, t'as dit ngalapa. Mais maman, du jour au jour, aux kaka jeune, moi na mokié, jeune, moi na mokié. C'est quoi le secret? On bien sur le même langage. C'est ça ma futa. Ma futa kai pa kola me en kolongo luna ekaka. Mais biso nyonso pe to pa kola ma futa ngo. Ka c'était zo de pas ba grâce c'est différente. Ah OK. Parce que to za grâce mo tenga na zana yanga yo ko zana yo. Ah OK. Do yanga ezo sala kena ce génie na zo ba nzambe merci. Ah OK. Voilà, maman top avant tout ça la entrée na biso na émission Oyo, une petite question, il y a curiosité. Aujourd'hui, relation d'abord il y a maman top na musala na yé na ba collègue na ezani. Très bien, très bien, très bien. Nana relation malam na musala na ngana lingango mingi. OK. Musala o na ba kena roti kate jusqu'au bout. OK. Ndenge na bandaka na ba tina ngokoma. OK. Fait tozo kene kokoma. Naza bien, naza pe bien na ba collègue na ngani so. OK. Toza bien par la grâce. OK, voilà. S'il faut aujourd'hui que ça la moi bokeseni moko boy entre théâtre et maman top à salaki lobby. Na banzonzi ngo maman top azo sala lelo. Différence c'est ali na point. Différence c'est ça il y a YouTube na cassette. OK. Ou bien CD. OK. C'est ça la différence. À part ça tout ça ka théâtre mais différence c'est ça il y a YouTube na CD. Meilleur ami à maman top na théâtre ezaka nani? Azate. Azate nani? Azate. Naka na ba collègue na meilleur ami te. Le meilleur pièce ya maman top au azala kenon lelo afandi boye alobi que si je suis maman top aujourd'hui ezali grâce ya pièce et cause pièce ni penane ni ba ne pe na difficulté na travailler tellement trop ba ne na na difficulté. OK. Bon rezanga kombo. Bon rezanga kombo. Ya major de Sadid na PC Kaza. OK. Voilà, merci. Je pense que on a ezalaki entre deux jeux na biso pour na mokolo lelo bande balandi ya mama ni mama. Bokolanda pe émission au nanga moi Top Media Télévision. Excusez-moi de le dire. Vous serez sentir na bino parce que to koluka moyen to sala musala o na ndenge sengeli. Mama lobaka bo solo to kokene pe na moi ba analyse oyo et sengeli photo sala avec Mama Top. Mama Top aujourd'hui théâtre eza na kopela moto surtout bitumbe ezali moi makasi na o etali bino na bino. Entre autres bana ya groupe Simba na bandeko misusu ya ba groupe misusu ndakisa oya yo mwana décor dernièrement autaki koleka na ba etando ike alobi ete Simba ezali lokola équipe nationale ba groupe Onion so etikali bazali lokola ba doublir ya Simba s'il faut kozwa ba jouer à malamu bakozwa na Simba ba Onion so batikali bakozwa lokola ba doublir lokola ba remplaçant quoi mais Simba bakozala ba titulaire. Voyez-vous qu'il a raison ya ko sala analyse wana te ana raison te ba doubler bazate sauf que mutamta sala musane na ndenge na so ka le ba groupe Simba za groupe ya soki groupe national peut-être en bien par rapport à Combo Léopard. Léopard équipe nationale observa Léopard. Léopard na Swahili les ara Simba. OK. Peut-être yé azoli en na nani na marque wana. OK. Mais ya koloba keo ba comédien sur groupe Simba za le quoi leader ba on so baza ba doubler wana nda ko c'est pas yé musala théâtre eka lobby akuti batu ozoyoka yé moko na za doubler à lave. Ouais, wana yé moko alobaka ngo lava et puis la président Gesho aussi. Yenda za doubler dans le reste mta doubler azate. Bon nga makambo nani pe akokota on te pe kombo top etanga maiti. Ah OK. So ko paton ya kombo ya top etanga maki. Nani nga ina expliquer qui est décor na ngana l'accès comment makamango ndenge kenda ko bien ndeni makamango eza. Ozo comprendre pona minute oyo soki ya lobby ke bato nyonso bazali bana ba doubler. Groupe Simba ezalaka na chaîne nango ya YouTube. Namoni sika ezo cartetin et cartetin to ka groupe Simba kuna chaîne na bango eza so na niveau ni baza bango na bango bata Simba kuna ti mais ba groupe oyo sali ke
bana babimi na simba bazobenga bato misusu baya ba jouer nde ba chaîne wana ndezo beta donc pona ko répondre ye d'accord ki ayeba indenga ko lobate donc batalibanda nde mtu bazoya ko sala ki ba groupe na bango to pe ba chaîne na bango ezala likolo. Mais maman, quant à moi, je dirais que il pouvait avoir aussi raison parce que aujourd'hui si faut qu'on là sur la place publique na o etali théâtre ou cinéma ya mboka na biso bato o bazoko cartonner ezaka kabana ya groupe Simba te maman. Kasi yango nga nazolo bati. Ba chaîne ya bana ya groupe Simba. Groupe ya dina na ezali likolo za mona Simba te. Naomi Barcelone groupe nezo beta pe ezo tala mama kasi. Mona Simba te. Ozo comprendre mona Simba te. Donc nazolo babo yo moni groupe Simba. Ngana ko ignorer groupe Simba te. Pour groupe Simba eza groupe ya lelote ya kala président ilomé na no yemoko meilleur acteur. Il joue tellement bien. Très bien. Il incarne tellement rôle naï. Mais quand le baké bateau misus ya ba groupe musu baza ba doubler ne wananga na boy. Ici quand on a téléméli yango wana yango ngana lobby groupe Simba ezara na chaîne télévision chaîne YouTube nango na moni bisike epatete o etiki sango ke pokuna bazaka juste bango na bango invité à zate donc siko par rapport ya baninga bana misusu ya groupe Simba oyo bazo sala ba chaîne na bango libanda ba obengisa bato ba groupe misusu to mona chaîne ezo sani et tanga et vimba siko maman ndeti na place nazo linga penna comme excusez-moi et permettez-moi quand même de vous poser cette question. Lorsque Décor dit que Maman Dinana Zaka doublir, il y a Maman Sila. Est-ce que Wanape a sali un chul? Dinana a doublir ici. Il y a Ursil, j'allais dire. Excusez. Wana yé, balobi Dinana babingate. Moi kenga comme na ngeta ngamite pona na doublir. Nana préféré ba question na botu na bato batang ba komuna bango. To pa ko tanga mate poto pa ça na lourd à peser. On comprend donc à cause elle a jamais doublé ramutu po a jouer à jeune a jouer maman jouer coco. Donc a doublé donc a yé moko de son genre. C'est ça donc bato ya tangi kentel a doublé bon. Quitte à lui hein yenda yebingate bato yo alobeli bango bango moso mutakolinga lobi so pe mutakolo batende ba on répond les imbéciles par le silence ba répondre des PK par le silence et les kina. Voilà maman, aujourd'hui moi j'ai l'impression qu'il est mal compris na entourage ya bande konabino ya ba comédien contrairement et pas ya ba fan obino bo ça il la kamosala, il y a beaucoup de personnes bazo ko betelaye maboko une façon ya koyeb c'est que non, il a été clair. Pourquoi aujourd'hui entre vous yo osatena 4 mais entre vous les comédiens aujourd'hui les gens des émissions se multiplient pour s'attaquer à des corps ya koluka moya ya ofingaye au moins peut-être que non quelque part aussi bino na bino ba comédien bolinga ka kolobela ba vérité était en face bon netinga na moni eloko ofingela ete na moni eloko na obengela ete na moni eloko na mona pas cité na moni eloko na ko nyonga te po kombo na getanga miti na ebité so banana ngo bazo finga banana ngo bazo so baso indeni peut-être bato atanga ba kombo bien ndeni na yebité nga problème na nga na yebika ki na zala nga na doubler te c'est ça. Merci beaucoup Maman Top au travail à capé mingi na maman Bellevue na mona apé ba intervention na yo ebele ya kitoko kuna na ngambu ya maman Bellevue et nous avons aujourd'hui il faut qu'on se le dise il y a deux camps au ezali ngambu ya les Abakou na côté mosusu ezali ngambu ya famille Libota. Maman Top azaka na ngambu ni na tous les deux côtés nazaka na partie prêtée. Moi je suis artiste et comédienne. Na pona batu nyonso. Ozo comprendre. Ngata on a bali musala na nga groupe ça n'est pas sans souci. Papa na nga sans souci père son âme ayebisa nga teke tango ozo kola sala partie prêtée. Ateyanga kaka lobi Maman Top ozo mona lelo lobo mona ngote. Voilà. Ndima souffrance, ndima calvaire. Ils sont surtout les cas n'andjela wana ndima vallée abaka. Lobby oko lia pena ba ole lobby soto lia na bango oko koma pe bisika oyo satanda ki to kokoma. Donc o ngana yebi yango wana. Ke pona bato ke na bato nga bate yanga bongo te tana bana musala. Yango wana petit lelo ngana ko zana partie prêtée. Na pona bato tout. Oya bengi ngana ki. Très bien. Lokola Maman Top Maman Zanga génération
guerre oyo qui oppose si la Bissalo na ndeko na ye Bellevue maman yo koki ko sala analyse nini pe okoki koloba nini batu ebele bazo ko finga tout autour ya makambo wana entre autres ba papa na biso ba elombe yo koki koloba nini maman bon ba makambo na bango ngana bayi na kota suite OK na bayi na kota suite to si to lobby nyonso to kai photo loba to lobby to pesi pe toli to lobby pe lokola bana na nzambe baza wana moi je ne pense pas ba guerre ngo ya bango bon na ebité soki pe batunde bazo prononcer mo ya guerre soki pe zo tande na minoko na bango mais nzambe ye mo ka mtu ayebinga personnellement na suna eloko loba te pona bango la vie continue naibike ba bandi ko lobi ba osola na ba. OK voilà très bien maman mais aujourd'hui ezapé na moko na bino il y a groupe sans souci oyo azana na ndaku ya Malili poudre de chasse oyo tozomona ba intervention ba makambu ezoleke belé sur la place publique okobetela biso moi historique mokiete ya papa wana akoma na théâtre ndeni bato belé ba yebela ye kache bon ngai vraiment kobeta histoire ya poudre de chasse poudre de chasse ba yesi mananga OK na c'est dans le groupe sans souci après ne ba poudre ba yegoya bon kolanda de fait moi c'est sans souci OK ndenge a lobeti bisolo lobi ke ya madonde na ndaki mission na bisa nani ko moi c'est à défait sans souci kolanda moi c'est à sans souci moi c'est à défait sans souci OK mama do na pesi mbote na ndai émission na ya lobi sans souci tango abeli on dirait mon taille ba ka okufa lobi OK abiba bengela e poudre de chasse aza camarade ya leki ya aza leki ya camarade ya sans souci OK camarade nenda ba izo petit na nga asala kama ba aventure mais aya okota sa théâtre de sans souci azo ke lokola leki na ye tango ali neti loba ko kufa lelo bengi poudre de chasse a comment makamne so tika poudre de chasse lokola président ya groupe donc bokondi ya poudre de chasse ça te ke ba imaginer que non yé moko maréchal mutatika poudre de chasse nde yango et continue ka pe poudre à diriger nani groupe pendant si je me trompe pas 13 ans yango pendant sans souci kenda poudre à diriger groupe wana mais maman une question aussi il y a curiosité yo posali moi nanda ko côté kuna pendant que bino nyonso boyeba ki poudre de chasse n'était pas non à l'époque na era yaki azalaki na no comédien te nzambe ayaki osala grâce ayokota na groupe et après un temps akomi comédien na liwa ya président atiki testament ye lokola mokonzi mais boni ba oyo ba evra qui trop longtemps à côté il y a président sans souci que son âme repose en paix ba mérita ngote du coup ka poudre de chasse aye à s'imposer peut-être trouver qu'il est assez compétent. Ah OK. Oui. Et là on est sur batike la mutu. Papa tanga vandi azo étudier esprit ya mwana na mwana. OK. Azo étudier esprit ya mwana monzoma lobby mwana ko héritenga na ba makamnanga eza oyo a diriger baninga. Héritage nyonso eza ya yete sauf que na beaucoup na entreprise ne se senga ka mokonzi fazala pour à diriger entreprise qui est malade. A trouver qui mieux que poudre de chasse par rapport aux autres. Yangona atika qui est. C'est ça. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes allés petit à petit na émission na biso, ba question a tellement ébélé, comprenez que je suis face il y a une grande maman Oyo à maîtriser Kamosala est tellement très bien. Alors vous allez nous supporter comme ça n'est ça la émission Nabiso. Mama Sila une fois à l'équipe et pas yande konanga Vincent à l'objet était le théâtre est entouré par les hypocrites. Dacosta a outu ko beta pe lisusu mbelela ya makasi. Pona koloba était nous devons lutter contre les antivaleurs et puis l'hypocrisie oeza na kati ya théâtre entre autres et pas ya maman Sila Bissalo. Exactement maman. Hypocrisie au bino boganga kabato théâtre nyonso air nyonso. Ezalaka sur quel plan et puis ezalaka ya ndenge nini pour qu'on essaie au moins de comprendre parce que jusque là nous comprenons que bino na bino nde bozo komi boman. Bon, hypocrisie à monde de théâtre c'est que zolo bon mais ça par rapport Moutouana peut-être mais à l'assemblée au secteur. OK. Le contrat n'est pas un musicien.
soko yoki mission na mission baza ba ranking bakutana te. OK. Ata soki na milieu esengi soit bas bengi bango soit na présidence ou bien na réunion moko quelque ba ke au sentiment que o na oyo basola raté mbote te nini te. Mais pas na biso ça le contraire. Pas na biso mutazo azlingi ote mais on sait qui ça yo bozana e bozo c'est comme si rien n'était mais njoka ezana likamoko ezana kati wana. Le ngolo monitor oloba to telemena problème à hypocrisie. Soko lingi top te laksa top ko linga kiti. Ngape top na comprendre que yo olingaka na ongate na ye bandeni na ofanda nao. Ce n'est pas dit que olingate o sexanga oza capable de resala nga mabe oza na ba possibilité bela osala nga mabe pour non comprendre qui est yoté. Yangwana eloko to telemena makamwana hypocrisie telemena monde théâtre. La ki sande ko ke na lingana nga yoté. La ki sande ko ke ngana yo e simbaka te. Mutonto ça la chemin na c'est tout. OK, voilà, mais aujourd'hui lorsque vous avez suivi d'abord l'émission il y a Mwana na yo d'Acosta OP au travail à Kanaye mingi lobi pe na moni vidéo au souhaita qui joyeux anniversaire. Il y a ma benini au d'Acosta alobaki na katiwana pour lelo akoma sujet il y a insulte et pas ka il y a bino na bino ba comédien. Bon, wana ngai na lingi na kokota na badi. Non mais yo oza maman quand même place maman ya théâtre. S'il vous plaît maman top s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Maman je vais vous laisser le temps. Maman je vous laisse le temps. Naza maman ya théâtre té. Maman s'il vous plaît, je vais vous laisser le temps. Oui, na lingi question laissez-moi finir d'abord avec ma question maman. Bino bozali ba maman place moto ezopela bokoya na mabele na mai pona ko boma moto wana. Lorsque moi je vous pose ce genre de questions zali ba question polémique té parce que nga na kota kana polémique té. Voilà pourquoi les gens se posent beaucoup de questions. Bino boza parmi batu oyo ba yebi était top air alobaka bosolo. Yango po moni nga pe obena profiter kana sima batu wana na tunika kobeka ngo président Ilombe. Bien président Masumba, vous avez mieux placé à répondre à la question. So une des gomos soit à l'obaï mabé. Ce n'est pas dit ce qui par exemple n'est pas offert à d'Acosta. So d'Acosta salimbe bateau par bouli. Donc tous les canana na TV to ba de bois que la d'Acosta mabanga beto lapidé non. To benga peut-être na privé to benga. Et cause na openga mama top lem sur na likana TV na l'obaï mabé. Ba obenga nga pe na ba collègue na ba benga kanga. Ce n'est pas dit faut à tous les grands na TV ne pour mukile mona kia ya solo ba se soutenir non. To so qui to benga d'Acosta na pembeni beto benga ki sila na pembeni ou bien to benga ki interne na pembeni mutu moko te ayebi. Donc to sola qui entre nous mais ce n'est pas dit que photo les kabiso to fing so fing de salini ko finga pesa na problème te ko finga pe et si ça na ngo mutu. C'est ça. La lire où vont les choses maman top quand lorsque vous regardez la scène théâtrale congolaise maman est-ce que espoir moi boy eza que lobby on peut encore retrouver des bonnes têtes et des bonnes personnes oyo et qui ko faire face il y a culture il y a mboka na biso sur le plan théâtral na ndenge makambo zokine wa to makas lobby peza makas ino ba konike bo finga na ba bêtise yipsanga comédien ou comédienne nini asale kana te ba finga mninga ne comédienne ba bêtise ou bino ba konike na ba chroniqueuse bo finga bino botanga ba eloko na kombo nango bino bo finga ka eloko na kombo voir même muninga akufi bo finga na ebembe bino bo finga ke eloko na kombo nango biso ba comédien tout ça là mais maman on peut pas prendre eloko mabeza lolo non te bino po yo tuni biso soki lobi na biso ko zandeni yango nga pe na zong c'est le même question c'est que ya bino pe lobi danger ça pour bino bo finga na ka non malheureusement moi je n'ai jamais donc insulté kasi yango pe biso so peut tout ça là makamona sauf que toza batu bisika mabe bisika batu baza moi ko tuta nezanga kate salaka kaka ko tuta nezanga kate yango te muté ko bebisa ba destiné na biso non tozo kende na nzanga voilà c'est ça espoir eza ya makas et puis to longa maman top aujourd'hui plus de 20 ans na musala na 30 ans maman na yebi yango tout solo bi plus de 20 ans besoin mon roi 22 à 23 to balanga 30 ans de carrière merci beaucoup oui maman top 30 ans de carrière nga moko nazalaki awa to banaki osala ba mise en place pour na 30e anniversaire ya carrière na yo j'étais là
S'il faut maman que les gens, le lob babas à la fière na maman top na 30 ans oyo yé à Sali. Ba koki ko bano kanisa maman top na nini le lob afani ba non, c'est grâce à maman top que nous avons ça. C'est grâce il y a éducateur, il y a masse oyo. C'est grâce il y a leader, il y a opinion au maman wana zali. Ne biso le lot tozo ko bénéficier na. Est-ce que baba rôle na na jouer? OK. Nous ça na sala rien on a ticket de ba. Donc ba sera ba conseil ba té à ma d'une manière et notre voilà, c'est tout bon ticket la bangonine. Artiste a ticket la batuka ba œuvre. OK. Tika combo atika œuvre ta banana biso. Surtout kufilelo par exemple. OK. Tout tika ba combo na ngaka yango efungwela mo ba porte. Combo na ngaka yango epesa mo ba opportunité efungwela ba connexion par-ci par-là. Donc combo artiste atika combo. C'est ça. 30 ans de carrière, le meilleur souvenir, le meilleur moment, c'est que Maman Top a eu quand même à bénéficier de 30 ans de carrière. Oh lelo, et cause à la fière et pas na biso bana na ye, na ba koko na ye, nanzela musala na ye cause à la nima. En tout cas 30 ans de carrière nanga, nzamba salinga ngulu. Natamboli na liena ba konzi natamboli na ba konzi fongweli nga ba voyage fongweli nga ba opportunité isungi nga leo naza na 2 parcelles nanga na pesi na natakaza ngote oya sungi biso lelo na talo mke oko mama lupango j'ai 2 parcelles par la grâce de Dieu ezo bana pe kotonga manzambo asalinga ngolu nazo mapango mibale wana na ngolu pe ya kopesa nga kana kotonga yango ka bino ba pe ya bilili ya presse boya bokozwa ba image bokomona musala nanga oyo lifuti nango yango. Donc, et là on a dit que la nabino, nabakoko, na de génération en génération, ils ont dit que la bino combo, on a dit que la bino mapangu, on a dit que la bino opportunité, nous sommes à la zana. Le plus grand regret à Maman Top na théâtre Zakani. Regret zana, on te moussa nous ce début de rapace. OK. Tonyo kwami to passer na ba vallée à Baka, ba Calvaire, et ça normal. OK. Et là on se les bandeli, et ça n'a aucun rapace. Très bien. Les on te roubé on l'aime sous mauvais souvenir ou bien mauvais ce qui n'y mais ils ont un problème bon surtout qu'elles sont pas mauvais mais surtout pas injure insulte peut-être auto zoaka auto yamarame ton dimana surtout on peut pas kala zaro yembake koyeba les angambo to yeba katina na hôtel londe to komi ko comprendre vient na biso pe à son âme abana koyembake koyeba les angambo lilo to komata ba ofinga yo comprendre ko bi usani koyeba na ndemu tetini ba finga c'est ça. Maman Top azaka fier na musalane asalaka makasi namona musala leki musala. OK. Merci, voilà. Est-ce que vous avez aussi na ndenge bozalaka bozali na structure oyo et sangsaka bino pona koluka moyen ba makamu na bino nyonso bosalaka lelo ezala protéger demain ou après-demain même si bino bozate que vos enfants va bénéficier na musala wana? Na ebité. On est là, yeba te pona na mona na ngamo. Na mona ngotene tu vois. D'abord gouvernement tala biso na musical ralwa ndako zokoya na kati ya océan. OK. On dit ndako yedina na océan. Très bien. On zo forcer na ba propre frère na biso na nzambo to bele la razo tika biso te nuit jour. C'est ça. Donc ko tia mutema o soki ba papa ezate to bundara biso monzama continue on peut se biso mayele apesa biso boanya ba o to zo sala lobby ezala malamu mingi pona descendance. Voilà, mais aujourd'hui, vous tous là, moi trop que nos valeurs sont reconnues après avoir biso quitté Mokili Oyo. Mais lorsque nous sommes vivants, corona bisoté, pesa biso o biso to mérita kate. Depuis tout à l'heure, na ba structure wana obino boza lelo to ebi ba président Masumu ba to mayele, ba papé Lombe, ba président Bodo. Nini déjà bino icône ya théâtre bozo kanisa ko sala pour que lobby obazo landa bino na sima ba meka ko bénéficier nango na ndenga malamu. On faut tout na pas Masumu. Ba onde ba leader. Ce qu'on est tingana répondre. Question est bon bien na pas Masumu. OK. Yenda za number 1 na biso. Voilà, théâtre ba producteur ba kalisoté. Mais bozo vivre ndeni Mama Top. Tout va na ngolo. Biso mo to koma ba producteur. OK. Biso mo ba artiste. OK. To koma biso ba producteur, biso mo to koma produit, to appelle na ma chaîne na biso. Donc tout va bien par la grâce. Tout va bien par la grâce. Merci, voilà, mesdames et messieurs, je pense que Boende Tokene lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Et Zalaki juste 30 petites minutes au Mama Top à Korda Kingai.
pona ko luka moyen ya ko solana bino ba ebolinga ka mingi ba ebolinga ka musala na mingi. Mais supportez-moi quand même nazo même attends 2 petites minutes pona ko tika maman boité ba quelque chose à moins belé mais ba bozele libanda kuna donc comprenez. Aujourd'hui ba mécène ba ka sauté na théâtre totika la kana maman Olive oyo aza hormis makambo oyo. Une maman qui a toujours l'habitude de venir vers le comédien pour aider bango pour à comprendre souci na bango pour aya kopé sa main forte na bango. Tout autour il y a balisungi ya maman, tout autour il y a participation na ye makambo belé et yaka kolobama. Aujourd'hui, tous ceux qui cherchent à ce qu'il y a qu'à démoraliser cette grande dame, au maman, au azoko, est vrai des fois pour rien attendre na retour au coquille qu'on a un message nini. Pour fortifier les sous maman à continuer comme ça la babola moyo à zo sala tembe na bino. Ça n'a démoralisé. OK. Bato muso abotama na bango na don ya kopambola bato. OK. Muto muso asala mabongo ata bolo baloko eza eloko nzamba tia kati na ye. Moye lo eza te po don ya nzambe longwa. OK. So nzamba sa apesi yo apesi. C'est un peu ça. OK. Bon, on a le bac à la maman Marie Olive Limbe, merci. Merci na au salé la biso. OK. Pour continuer au salé la biso. Aux limba biso tena benjir na bensit. Aux akawana pour nous soutenir biso. OK. Ngana bibi bola me futa ka bola. Za bakanisela yo apesa yo. Apesa yo eza posa ya motema na projet na oyo za kanango eza pona biso ba comédien eza ba veuve eza batu nyonso oyo za makanisa malamu pona osala pona bango nzamba peso su makasi apeso su longue vie apeso su volonté wana ya kusala ngo po un jour nzamba mfuta bolamu nyonso efuta makana ngo un jour c'est ça donc kolemba na ote ba kofinga ba kochola yesu kuta mwana nzambi alobaki ye kutunzeta mobeso bafinga ketile bongo ya kokauka bafinga aka eloko ezaka malamu bafinga aka eloko oyo emonanaka na miso ya bato oyo tout le monde azo apprécie nde yango wana bafingaka alors faut totikaka babarbare bakontinue kaka koloba po lobi babarbakimaloba na bango bakobongola langage. Merci beaucoup, Bandeko Balandi, à Top Media Télévision. On a deux questions. Deux questions, et la maman Belvina, maman Sila. Maman Top, mais le meilleur fan, je vous salue. Le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, maman Makia Lakumba, maman Fatou Doukonti, Angelos Karouane, Celia Kinkela, Tata Poe Fapekato, Jenny Beta Industriel, Bino Nyonso, ma meilleur fan, na Pesi Bino, Mbote Boinde, Tokende, lentement, mais. Maman, nazo silisa ka shiko. Ando bana ide tek mama ka de ka yasuka yango. Matop menga no tuno nanga kake eza nango ka la question. Aujourd'hui s'il faut kozala na souvenir ya malamu ya Bellevue et pas Maman Top et kozala ni. Bellevue aza petite o nano ayebisanga ke nazaka idole na ye. OK. On n'est pas major de Sadidi. OK. Abi aya ozaka idole na nga. Masepelaka na façon de jouer na yo et puis opesanga esengo mo bina sate. OK. Faut comprendre. Azali ki moi respectera nga alingaka nga donc azalaka gentil envers moi. OK. Nga pe na lingaka mingi. OK. C'est ça. Ses défauts, c'est quoi? Oh, pena, Maman Top azalaka que non, même lorsqu'on tourne comme ça et quand Atali Balobi, non, ça va pas là. Bon, bah, défaut, na yé. Ah, aye bité, on a photo na yé. Mon tomoso, bah, défaut, na yé bimisane, on a mis ça. Neti nga le roi na tambola na be vite na vana na esika moté. Bah, défaut, ne musu na difficulté à koyeba. OK. Par rapport à bateau, peut-être bah passer na journée. OK. Moi, je viens, je tourne et je rentre. OK. Le reste na yebite non ba défaut na ye naza na moi passe ya koyeba pour momoni muto ayeba ka défaut muto pour passer na journée pour vana kana ba ne ba oyo nde boya mais ngana vana kana ite ngana ya kana sai musala na so la meilleure qualité à Maman Sila Bissalo c'est quoi? Si laza leki na ngamoko soki tozana ye apesa nga ba considération. OK. À ta façon de parler na ye et pas nanga. OK. On senti vraiment que les qui m'ont sorti na place na yo. OK. Par respect et belé. Donc les qui nanga ça bon. OK. C'est ça. Pensez-vous que aujourd'hui aussi, si là c'est une marque
Ah, mais quelque chose dans le théâtre en beaucoup. Pourquoi pas? Ah, mais ma marquette, pourquoi pas? Ah, c'est la bissalute. Ok. Ah, ça célèbre. Ok. Oui. Ah, mais pourquoi? Mais il s'est dit aussi que mon toit fait ça comme il y a Pomba Seine et Zaka Bellevue, c'est vrai? Bon, on a évité, on a évité. Ok. Ce que ça Bellevue, on a évité. Là, on a évité. Bellevue, mon tour a évité ça, c'est la fin de la chaîne. Ok. Tant que qui nous retourner, film assis là, la débit, avant d'aller à Bellevue, marraine. Ok. On a à contredire, on te y est mon comme taloba. Ok. À ben raille marraine. Tant que Bellevue, ça y font la chaîne. Il y a eu sa Bellevue, on a encore habité, aux Arabécam, Fungola. Ok. Bon, à Fungoli. Yango nga linga bana nemba le bazaka malamu na linga bango mingi donc makam na bango ebimsa nga ba chef de poule bana na fo bazaka malamu et ça la bien nga pona nga fo bazaka malamu. OK. Voilà, merci, c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyo. Mais Maman Top, j'ai eu le temps quand même de parcourir la chaîne de Maman Nangana Mibale. Belvi Kandi, qui est personnellement pena solana. Je vous salue la patronne à la place aux Ali. Nous avons abattu là. Na kindaki pe na film na chaîne à Mama Sila. Mais constamment na salaki, et ça que Maman Bellevue a salé une intervention et belé na chaîne à Mama Sila. Contrairement et pas Mama Sila na chaîne à Maman Bellevue. Ezala pona yo ezali dit à quoi Bellevue a tourné belé passé là. Oui, par rapport aussi la tournée mouké pas Bellevue. Na moni ko tout même filmé mon côté par Maman Bellevue. On a évité yonde no talé là pour chaîne à Bellevue mouté fungwa maka avant. Si la bande tourner kuna chaîne à Bellevue si les yo fungwa après Bellevue pas bani ko tourner mais na yeba ko ba nombre ya ba fini wana ndina évité. Un dernier mot, maman. Dernier mot, on a les arabes, on a fan de l'ingabino mingi. Ok. De l'ingabino mingi, bozana pour na biso, sans bino biso peut on a biso côté. Ok. Donc bino ba to sala rabiso, le long on a le ba maman top le on a iba agence union sur le monde ati. Et après on a bino ba fan. Maman top kende kozana kende ti ba kinga sani asuka ka pour na kozwa mbongo. So bozali na bolingo na biso te. Bolinga bo bana kosunga biso te, bosunga to na ba conseil d'une manière et autre. C'est ça, bosunga biso to za so bo moko to yoka na to lingana. On a fait sambote na les amis de Maman Top. Na moni bongo Maman Bismon de la force tranquille. Et puis na pesi mbote na Nancy CC, pourquoi pas tété yondo. Moi na lemba tongo, balbi na lemba mon généralité. Na pesi mbote na ngana Yuyu Belmira mi ya Irma na pesi mbote na ngana maman na ngai maman bébé mafulu, maman sociale. Na pesi mbote na ngana tout la bolalo doudou, mbote na ngana Karine Manessa ma jumelle. Pourquoi pas balobi yemoko Wani Evelyne full option. Wani Evelyne full option. Ah non non. Akina mère, maman obike alaka que non le 7 juillet. Non mais le 7 juillet déjà l'équipe de Sega Fona elle a dit le 7 juillet. Wani Evelyne Oyoki la grande dame de Belgique na pesi yombote Bivi service traiteur le boko wana na moni Virginie yo commencer à taille. Pourquoi pas bijou mandola le boko fille yo moi so atika cuisine na défaut bozana déjà service traiteur yango wana ya bana mboka bo kende Bivi service traiteur ba client na bi ba invité na bino ba ozala de cité ba ko sepela penza ke to uti ko lia mbote mi na mon grand frère à moi Alpha Alingi première lettre alphabétique ba le bi botama lo kelo keleng mobile mbinga la taille avantageuse ya madame na yemoko ba le bi Micheline Rachidi moi si ya taille. C'est ma belle-sœur na pesi mbote na ngana Armand Kunku ya Solange Kunku na bébé na bango Marguerita mbote mingi na Mama Rose Bombula mayaya de moi c'est ya lokele balobi lokele nde Mama Rose Bombula mbote na ngana Mama Lili Mavinga ma grande sœur à moi Mama sociale na kati ya Amiens. En tout cas les amis de Maman Top, je vous aime bien. Nansi na pesi bino mbote na bosani nani Nancy CC na pesi bino mbote Émilie mon général na pesi mbote pourquoi pas Maria Fine à la Rose Télévision bambote na bino ngwana ma jumelle Karine Manessa ce qui est soixante mbala simanso ngana bino. Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir cette grande dame au nom de Maman Top. Azali, Maman Nabis. Willy Mouchen. Code mondial. Code mondial, code Amboka. Plus 243, il y a Willy Mouchen, mais respect. Ok. Au PCP, Maman Bijou Ketani. Maman Bijou Ketani. Love. Voilà, merci. Blandine Tatala, Ande Tokabwani. Tokabwani Nabino. Lobio koleka lelo soki Jésus-Christ a été toya kaka.
Eh, na pesi réalisateur na ngambo tete Joël. Teme azo réalisateur ngote. Le chinois na ngaba de derrière la caméra Joël na ngai. Na pesi Joël mbote wana réalisateur image ya kitoko bomo na mama to pesa ye na moni pe derrière caméra côté Anthony Salama. Voilà. Il y a comme caméraman. Voilà, lobe koleka lelo. Tokutani balasi. Lobe koleka lelo. Toujours. Merci toujours. Tokutani balasi.